nyota beng biso bi R10 étant la moni président maman oyazo salissé à la beni aye ou proposer président zonga susuki ntepo étant neza bienté ndeza akwei asanzaki biloko bandeko bimisa poison ngo bete susu rechiti ya makati soki nga lelo nazwi chance mon entier baotalanga bayebi ata R10 les fufunya moko boya zalaka eza grâce na evide loin soki aza na pasi nga koza na soki aza na esengo eza babi papa soki aza na ndako aza na esengo bana baza na esengo papa soki aza na pasi bana na ndako baza na pasi pasi na ye ezo affecter biso ba famille biso pe na ba autre part na ba famille na biso to edaka eza grâce na ye eza en 2017 poison na ye bandi ntango autaki voyage moko bakendaki ya Point Noir ezalaki makambo basisaki bakenda fete moko ya Christophe Muzungu tant basisi bake Pointe Noire batene babengisaka ye ntango président azongi awa eleki ka jour wana babenga biso toza na rep président pas moins babombela biso kupa bachef nga lobi Facebook WhatsApp nanga ezalaki inonde nazwaki appel ya président Zigura oyo napesi mbota pasa abengi nga parti ya butu ya 0R président Zigura lettre Z atuninga R10 vie de loin qu'est-ce qui ne va pas problème ni n'est pas Charlie nga nazwi problème nazwi information que besinga président Charlie akufi choisi matata Ange Céleste ayo benganga les vénérables aibsinga R10 awa biso na poto ba information bimi Charlie akufi na c'est na repeso information psychote po na komela président na WhatsApp ayo yambanga te na benye pe na numéro ne ya Tigo numéro ne pe ya Airtel ayambinga te bana ba mina 5 là eza Barter comédien, et dans l'artère comédien moi bengi kela afunda ki aza président toi anika artère le roi bino bana boy te pas vraiment président roi benga kela menacer kela kela na minute au vana na ma campagne pas généralement ko mutu moko ndo batele mona bato muke kela ngal beaucoup mo menacer ko benga na ba WhatsApp na audio o menacer ke bo samba na vraiment soko yebi likambu te ko menacer pe mutu te mais soko yebi likambu vidéo na papa na biso nga soki lelo naza boye eza pona vie de loin nga na linga te mabe komela Charlie biso to na biso lelo ba vie na biso eza na maboko na ye mais nga na mona place bazo fina mutu bazo fini po ba bimse président zo sanza biso to vanda na bazio e ba butu to vanda na butu na mona place maman na sali c'est place na ndo ka président na poison ko place na vivant wala ini tango zolo ba boye bana poto musupe zo sala ba on passe et loko bana poto bazolinga ba yeba lisusu plus ezake bato bakindaki na sai na Point Noir na vie de lui pardon bango mutu batielaki e poison te bon biso tant président ya kana groupe président meka ko informer biso problème concernant maladie na ye po maladie komi batanga ki kela collègue nanga lekaki na mission atanga ki bakombo au président lobela biso na réunion tant to vandaki mais comme il y a problème to comme menacer au sakanate ba mo benga biso na ba appel normal système wana bazo menacer bino ba ba tieli vie de loin poison te bazo benga no pona menacer bino pourquoi mais siko na boyenga na kolo bande ba français ba c'est lui qui s'acquise Elengi ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Merci chers internautes, merci encore une fois la confiance et la fidélité pour Pessarabiso à travers le monde. Merci na bandeko tout bozota la biso na Lengia Congo. Merci beaucoup na Glody Diasika la mignonne. Merci beaucoup na Tracy Mbelenga pro.
Merci encore une fois. Na ba internet union sobozo komelangai à travers cette émission le auto sur les belés. Mais merci na bandego tout au Talarabiso à travers le monde. Merci beaucoup na Maïsa de Breda na Hollande wana la ville de Breda. Merci beaucoup na Gomez. Gome Jogwa Munene Karana de Breda wana. Merci beaucoup na Claudine Grasse. Autrement dit Claudine Grasse la mignonne. Merci beaucoup na Mireille Momene. Merci beaucoup na Popol Biongo l'excellence compte. Lelo na plaisir à internet nyonso Torobet Ali Solo concernant Vie de loin au hasard artiste munene ya mboka na biso. Vie de loin lelo balobi entre la vie ou la mort. Vie de loin azana poison na nzoto. Vie de loin boye à travers cette émission. Tu as mis les lois artères à vie de loin au lieu de solane et belé éclairci parce que vie de loin la minute azana béni. Et il a béni vie de loin pas moyen ba publication de baniko salamamba on air en autre ça l'émission. Tu as interpellé gouvernement congolais, ministère de la culture et art. Tu as interpellé ba comédien, ba ndeko na bango azana état moko critique. Et les autres ça la émission tobo ilobi likambo ezala toli pe likambo ezala te toli ken ndeko na biso vie de loin azala malamu. Et na poison na bazolo ba kezana ba artiste comédien oyo ba lié poison. Mais ba artiste to bandeko bazala pembeni ya vie de loin bali ko tanga ba kombo ya ba artiste wana te nkela o to yebi aza menacé. Merci beaucoup na place au Tozali et pas à Fernando Mbaya na Toulouse. Salam nene na Bandal Chibangu LTC dans ce comica na bloc Otuni LTC. Tozawana au mona Myriam. Azawana ou Sam Sani Toko. Bonjour papa. Bonjour Vini. Zini Kumbi. Bonjour vraiment. Bonjour naba téléspectateurs Holandanga na tango. Bonsoir na Ernest Barroso na pesi bon bote. Voilà souci pour prendre. Bon, il y a le bosso d'abord souci on azanango oyo azana problème, aza être mort aza cher pananga. Aza papa biologique te, mazali papa na musala. Ceux qui ont lelo na eu chance monde entier ba otalanga ba yibiata R10 les foufunya moko boya zalaga eza grâce na vie de loin. Ceux qui ont la passi nga kozana po. Ceux qui ont na esengo eza babi papa ceux qui ont ndako azana esengo bana bazana esengo. Papa ceux qui ont la passi bana na ndako bazana passi. Passi na ye ezo affecter biso ba famille biso pe na ba autre part na ba famille na biso to ida eza grâce na ye. Parce que mutango aza bien te to à l'aise ndé. Est-ce que vous éclaircir biso point soit vie de loin et banana moi nini pena nini parce que na moni be émission belle na internet vie de loin na poison vie de loin si les autres so bana minute so azana état mon critique na beni poison vie de loin banana moi nini o boyo comprendre que président azana poison. Bon poison moi na bosani moi muke mais na bi kezana na 2017 en 2017 poison na bandi tanga utaki voyagement bakendaki ya Point Noir ezaki makambo basisaki bagenda fête moko ya Christophe Muzungu tant basisi bake Pointe Noire batne babengisa ye tant président azongi awa eleki ka jour ana babenga biso tozana rap président pas moins babombela biso pas ba chef en 2017 je me rappelle na bosani moi non c'est rappelé na Lukan tant bake fête na Point Noir akendaki yemo to azana ba artiste mususu. Bon, tant que fait si bazala qui fait tu na collègue na biso lelo pas affecté na balle perdu 6 fois na président Saï na bagenda président Saï président Esobe 6 fois maman Kalunga bazongia baé na bango président pe bazaki tant bagenda Point Noir na fête bazalaki Brazzaville azali na l'aise mais poison au président lelo est affecté akendaka Pointe Noire na ba artiste et comédien mususu ni ba artiste ni bazaki na kati na ba artiste ngo bon non nga ngo tanga kombote po non tolobite non to o eza télévision tango lobi que président kendaki Point Noire na ba artiste mususu mais il sauce ko fo oyeba ba kenena ba artiste ni tolobite que ba artiste na ba til bango poison ba tiela gi poison toli to yeba ka ba artiste nini o bazaki na vie de loin kuna. Bon, bah artiste bon mon bah d'ailleurs pas fanatique bah président moi déjà tanga kian
ezaka ke binga na eka na interpeller ndi ba fanatique bato balinga vie de loin tango ngo tuza babi linga mutu tango azana bomo pour vie de loin état zana ngoza critique nga lobby Facebook WhatsApp na ngoza ki inondé nazwa appel ya président Zigura on a PC mbota pasa abengi nga parti à butu ya 0R président Zigura lettre Z à tuninga R10 vie de loin qu'est-ce qui ne va pas problème ni n'est pas Charlie nga nazwi problème nazwi information que ben singa président Charlie akufi là c'est président nga pe na butu na bando benga na bengi ba chef na bengi ba seng na yo benga ye moko président oyamba te abi nzambe problème te boy ndenaye na yo tika na temps na yo mona appel ya choisi matata Ange Céleste yo benga les vénérables aibsinga R10 awa biso na poto ba information bimi Charlie akufi na c'est na repeso information psychote po na ko la président na WhatsApp ya mbangate na bengi pe na numéro ne ya Tigo numéro ne pe ya Airtel ayambi ngate na mekano bengi ma vie na bandu bisina bito zela na nu lobby lokwa to butu tozo information mala na obenga sko mwana mwasi oyo azana président na Beni aza artère na biso nyota aza na Beni place au muto azo traiter président na si président bande ko na si président Zigwa président bande ko traiter on a yebi barenda ki marambo Roger Badou nani Roger Badou fondation RB na Kampala ndakina maramne Zambe tolobate kiloko boy tolobate Zambe yo Otani ozolula ya bato ya yo pe koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai mpe okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatozaarkem.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza et Salamina Banamboka Congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pirate pour la COVID Sabamole, Mupende, Sinapetolo, somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat Fali la pomade Awatoza mwasi na ngai pa komi nango kibokon na pomade Awatoza nyota bengi biso bi R10 étant la moni président maman oyazo salissé à la Beni aye uta proposer président so ngai susu kinte po étant neza bienté ndeza akwei asanzaki biloko bande ko bimisa poison ngo bete susu rechite ya makati ya moni bato bazala quelque part bango ne mutu balobi ke vie de loin akufi mais vie de loin akufi te étant na ende eza bienté étant ya président eza bienté fazo apé repos au bat ba senga kutu yaloba samedi au foyer maintenant dimanche ba bi samedi foyer te pour étant na eza bien te faut alande la traitement bi se ba vider li makila se ba vider nini akokoloba te poto sona mutu azani na nyota na bandi ke bana poto bazotala biso omoni tango zoloba bwe bana poto musupe zo sala bango passe eloko bana poto bazolinga ba yeba lisusu plus ezake bato bakindaki na sai na point noir na vie de loin pardon bango mutu batielaki ye poison te bon biso tant président ya na groupe président Michael ko informer biso problème concernant maladie na ye pour maladie komi batanga ki kela collègue nanga lekaki na émission atanga ki ba kombo au président lobela biso na réunion tant to vandaki mais komi ba problème to komi menacer au sakanate ba mo benga biso na ba appel normal bon artiste yango wana bazo menacer bino ba batieli vie de loin poison te bazo benga mno pona menacer bino pourquoi mais siko na boyenga na koloba nde ba français ba c'est lui qui s'acquise pour président batanga kombo mutu te ye moko vie de loin et na ba information na ba internet ba landa kiango na ba propos na o alobaki po ye moko engagé so ye moko abi ke mutacheli ye kingani ye mo mutalobaki mais comme biso bana ne to loba po ce de ba mona bana ba mona papa na micho vie de loin na pasi information valable o amala mfo bazwi ça pa na biso bana
siko ce biso to bandiolo ba baton ba komi ko menacer biso boye eza propreté bana ba menacer nkela eza barter comme eza l'artère comédien moko bengi kela afunda ki aza président to azaniga artère le roi bino bana boye te ye pas vraiment président wa benga kela menacer kela kela na minute o mo vana na ma campagne pas général moko mutu moko ndo ba tele mo na bato muke kela ngal beaucoup mo menacer ko bengela ba WhatsApp na ba audio o menacer ke bo samba na vraiment soko yebi likambu te ko menacer pe mutu te mais soko yebi likambu vidéo za papa na biso nga soki lelo na za boye eza po na vidéo nga na linga te mabe comme la Charlie biso to na biso lelo ba vi na biso eza na maboko na to beta so 4 mois to leka sous na TV te chaîne to ndo leka digital pona makambo mbongo pona makambo eloko mais na tango na ye pona bino ba fanatique o bolinga vidéo aimez-nous vivants azana on a bon moyen na problème aimez-nous vivants na lingité et comme ka bo bando benga biso R10 azabo wapi azab vidéo azana problème numéro ne no pesa ko pesa ngate ana bureau secrétaire ya na za Yves Nungiaza o bengi numéro na emoko ozana numéro Charlie ezali ya présent na vidéo ezali plus 243 plus 243 9 98 045 050 plus 243 09 98 045 050 ce que vous en pour ça ou aider yewana et le place oyo ko luka yango wana obengi numéro na ye ou bien obengi na numéro na nga pona peso bureau pour plus de précision président azan l'état ya malamu te ko benga tozoyo ka ba suggestion tozo ka mais toza na posa ba aide na bino toza na posa ba aide na bino bo aider biso na zapa mais na kati mo muke so tali na bino ba comédien bozala pe na moi structure mo bo ya bino ou ezaki soki mutu aza na problème boko aider structure wana ezosalela kote structure ezali yango wana bango moko pe bamonaki awa ezalaka mpona makambo ba présidente fe bazwa président to voter baza président ti lelo makambo yango ebeba baboyaki président sai mutu ayaki na ba vision malamu baboyaki balobi président bo ti lelo ekoma na bambuyema structure modero totokani pati ai candidature ouais ya modé pas lobaki mais ti siko structure yango ebeba na okabe makambo yango elala lokwa président fisto tikelala mais ce qu'on a minute oyo na monaka batinios ba mosala ba mission internet Charles Azabiente mission na place bo vanda bo luka solution tangu yango oyo bino boko mosala ka be mission au mona o azeke mission be Charles Azabiente so batu misusu ngai mona moni bana posa ba aider ba benga so ba yokaka e comme no o alobi mutaza bien te tangu yango oyo bo vandi bo yokani bo aider mutu bo tali solution. Seul le talent ne suffit pas pour aider Mouninga dans un problème. Est-ce que tant que vous de loin, il que artère boye tous na on a point noir. Né tous na on a peut-être mort un poison à confirmer te. Aïe bino te peut-être un problème il y a président Moro Songolo problème au bawele là ka. Bon président Sabiso que il y a un problème à batute. Ezaka qui est jalousie. Les lovis de loin batunde balinga nga 8 ans otambola na ye na kinane braza to kinane soyo to kinane batu surtout ba pays to tambola ba tour de province na moni nenge vie de loin Charlie mon président za aimé na moni planga mo ye sa so kamel fabi bana nga boluka boko mona succès lo kwa ngabolekanga po onga na osana mema bino bomona ndenge nga balinga nga mezaka jalousie bo kende place no ba kenda ba spectacle ba comédien nyos ba kenda bo ke place no bo komona prêtre moko bato bolinga babitu wana po sara ya vidéo to kana po sa vidéo ba comédien ba kenda ngola po ba beta matolo muta obima prêtre na savon to na po sa Charlie mais ba wana bana ba kombo eno ka jalousie to na tante lelo nani atila ki président vidéo un poison mais o est combien important likambu de Dieu combien dans makasi ba aider ti lelo ba association zo salama musu ba lobo ezana ngo ba acteur te ezana ngo ba comédien te quelque part go zape moi si na e ba otoka bona Olga Mbambi bakabana na président et yango essaye de non batako kabwa ba Olga za mwa musika na président et sali mwa mikolo makambu ya famille ngana limite mama mwana po mama pen mwana mwasi na ye arindo chena mobile ne poisson te wana eza normal ezaka ki bat ba lo ba les ondes mais yo logo za na vidéo yebi vérité mozo bomba vérité pourquoi vérité osko tozo bomba po ye mo rapekisi biso pe makamwane ko mokendel mabe bino bana nga nasboza na souci bo moinanga
natango toza na posa souci na ye tona posa bato bolinga vie de loin toza na posa souci na ye oyo atielaki poison na oyo atielaki poison te ngai yango ya makasi nazokumisa nzambe yo moto oza maître ya temps mpe ya circonstance yo eloo toana vie de loin na bomoi eza mpo na yo président azalaki déjà moto akufa ngai nakenda namona place mama azosese na itaga batika président ni baovide nde baofina basi nayokaka bato basalisa bato poison me ngai namona place bazofina mutu bazofini mpo babimise président azosanza biso tovanda na bazio babutu tovanda na butu namona place mama naosalise place na nayokaka président na poison siko place na vivant wala eni Ili Odia Wakabase Chéri na biso Wakabase Bayaya Swag Wakabase Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours ma famille Legacy. Nous s'abonner sur la colonisation nous abonnés et on fait abonner biso artistes. Les amis ni pour la vie nous avons fait la biso la colonisation on va bien se bandarana wani donc koko ka tous à la wana utunganga na pena tungayo seke totongana alebisu ba ebanzele ba jona lobi Wakabase il est important la colonisation Wakabase Lido VIP Wakabase Vanessa Maloba Pesaka Fecharo Fecharo Ningisa Fecharo Fecharo Ale Simbaka Fecharo Fecharo Vamos dançar na traje Vamos dançar no rabo Berton Tibala Atomanga Na pena tomaye Seke totongana Ale bisou mais si on attend au président Renagi Ben bobenga biso président Kondi bosunga papa nanga bosunga biso ba fanati na pesi numéro plus de 140 bobenga ekomi urgent président dans la Ben chef m'a violé ba détenir 2 personnes va tout mi balé ou bien secrétaire ou bien na mutumo na groupe soki tokende olane na beni po babe kompe na mutaza te famille kuna za bato bakineka ba prêtre baninga konisa esenga mutu moko alandela poko sokola famille kuna bazate ndenge de longo mitina niveau ba sokola mais président za bien te malade za bien te président za bien te so terminer au moins pende équilibre ezate au mo sokola place akena kenera pa ba visite bato mutu te oede Charlie vit de loin azan état moko za critique bangamsu toboyolo bango po eza tozoboyolo bamara mususu bato ba comprendre bozala mikolo président aza bien te fait choisir matata en céleste bo soutenir biso président vit de loin aza bien te bangamsu eza TV bo bengi na privé po boyeba makam o ezoleka musu toboya koloba mais bo soutenir biso ngana ko interpeller bino aimons-nous vivants au balobara soki nini bo aider président aza bien te vit de loin. Merci beaucoup à toi comprendre tomna biso na suka mais enainga lobara eloko moko congolais azana niveau ya motema mabe niveau ya épaisseur ya motema mabe ezala libanda mboka communauté congolaise bat balelaka ezala na niveau ya Kinshasa ko so eloko la poison ko tshela muninga donc soko tsheli muninga poison muninga kufi vie de loi kufi yo comme vie de loi je ne pense pas. Comment on a ça vie de loin? Je ne pense pas. Congolais, mais quand on bongisa non motema mabe et na ebité. Papa to na suka émission na biso. Batu ba retenir nini na passage non émission. Bon, na passage nanga na ozala bref eloka na ekoloba na ko interpeller message est circulé. Charlie vit de loin nongi akufite. Charlie vit de loin aza vie mazan état mauvaise critique. Tous ans la posa ba soutien la bino numéro nezali plus 243 09 98 045 050 obengi biso bo soutenir ye président aza bien te o nyoso boye ba mutabomi mutasani ni boye bango sima mais to na posa bo moyna ye aza na bo moyawa tous ans la posa na bino tous appels na posa te lo moi mabe comme eso pe ngana ndimi ke lo mo pe comme le tepo nzambe déjà pesi makas po so ya okufa so ya oken anga kende déjà kala po azana bo mo nzamba sali po ba poison na mama na sesa bi nazuka mondi uzana bo mo papa
oza pena likamwa mutu te mais obike ozo bomba bato ba teli vie de l'eau poison même covid de l'eau soki nzamba zui molimo ne to souhaiter te na yebi ko loba te nga pe na limite que président azali toujours po eloko déjà nga na mona ngwa miracle po ko zane na bo moyi eza miracle numéro ni na pesi ngwana na pesi pe numéro na epene ngwana bo soutenir biso. Mais avant de passer au maloba souka tika to pesa merci na bandeko tout botali biso merci beaucoup na nanu kikala moi si mbinga balobi mikolo na Paris tomber nanu kikala je reconfirme avec Fox et merci beaucoup na Belinda Bumba chocolat na forme moto na forme chocolat taille acoustique taille spandex moi c'est l'église catholique na Valette Belinda Bumba moto alegio azate et merci beaucoup na boss ya place Oyo Moto azo sala to sa émission dans salon LTC. Merci beaucoup. Et merci beaucoup na Tracy Mbelenga Pro et to bosanité Joël Basunda. Joël Basundo azo tala biso quelque part et merci beaucoup à Kim Saloumou prêtre et pourquoi pas na Jorgi Samba le procureur autrichien. Merci Yaya na Zwaki Collier. Merci beaucoup na Ziko Firaz. Tobo sanité JSM pas de vidéo prêtre ya Rosaranate. Merci beaucoup na couple bio Anissé Mongala ya Chancel Mongala autrement dit bébé hiver mais on Allemagne mutaleki bangwate. Donc voilà papa tout si sanayo numéro de contact na bat bataille nga numéro de contact ezalika na ina interpersonnel loba tant subo benga présence zo yambate azapina bien bobengi na plus 243 81 56 93 124 plus 243 81 56 93 124 numéro à bureau pour msusu biso gosa ki to bengi muto azap na ye a to passer na pesika bambote pa ya général grade en kumu. Merci papa nde ozo sungale ki na o petit frère na yo Charlie Videlin wana za yo ya tongo na moni penda soutien na yo zaka pa matenda ndol ba général grade en kumu na peso bambote na pesi mbote pa ya choisi matata Ange Céleste le grand maître de l'Orléans vie yoza na ebika ndi masolo sala mabana Dubaï bazela biso choisi matata le vénérable petit na Charlie Videlin dans un problème Fabrice Ntieka le boss américain ba soutien na bino ko sala boss américain héritier minimbo papa social matete toujours Johnny Mamba Koga so mwasa nanga na Italie sala kaka kepo président azala les ne bo soutenir na pesi bambote pas zinga nyau garçon de LOL na Irlande Thomas Maketo bino nyoso nazole Balise Mutombo ba choisi matata Ange Céleste vie petit na yo Charlie Nongi za na problème choisi matata na pesi Tracy Mbelenga Pro boss merci Thomas Maketo Dolly Kibet en États-Unis Gelo Padre Swana na Chicago Mathieu Bonche yazotika biso te mopandisango 001 Mathieu Bonche yazana biso azo compatible na Charlie Videlin na yo mo ozini kumbi to peso ba mbote Ornella Lutonadio merci Lise Mutombo Gelo Padre Swana bo soutenir président dozomona baye bakabata malamu na tango pasi yango yo tango pasi tozana problème boya eza rate pona mabanga président bwaka kanga tango ngo yaza na problème Francine Mathéus grande sœur nanga soutien ko sala na pesi mbote pas Josué Kabundi Walesa maître Valdo Dianzenza bo soutenir biso venanga choisi matata Ange Céleste bana Angola bana Dubaï ba kinga na zoya wana na makasi na zozila papa bika na zoya pressé deux spectacles munene na Luanda na kulia fufu ensemble na bino na kasa choisi matata le vénérable Ange Céleste maître Amélar Masangate alango raté asila raté grand waka choisi matata merci beaucoup na bandeko tout botala biso à travers le monde tika topé ça merci beaucoup na Fernando Mbaya donc Koloboro yo quoi LTC ezape na Toulouse. Donc Fernando Mbaya, merci beaucoup. Na Nicolas Mokondi derrière la caméra, mon réalisateur, coup de chapeau. Merci beaucoup na Popo le Biongo, l'excellence compte. Il y a un moi, l'excellence compte. Popo le Biongo. Badbaka Barabali, Popo le Biongo, l'excellence compte. Merci beaucoup. Hakim Saloum, Congolisation One. Bana poto bo mesana na page oyo Congolisation One Instagram Congolisation One. Merci beaucoup na mutatine Nicolas Bakoli na moni déjà ba dida kiese na pesa like bana poto ba bo s'abonner na Congolisation One page ya munene ya Instagram Congolisation One na mama Carole la Gabonaise motema choisi matata mais soutien ko sala bien Carole la Gabonaise.
Merci beaucoup à l'internaute. Nous sommes quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.